Bonjour papa. Nani otombesa mine sengo atoza wapi? Ah toza na aéroport ndi ya Ntiel. Toza na aéroport. Commune na biso ya Ntiel. Toza na commune na biso ya Ntiel na aéroport ndi. Ngai mama Catherine papa toza na sengo makasi. Sengo makasi liboso na président na biso. Fati Beton. Eti Beton akoka na mokonzi na ye. Toujours pesa o merci ndenge nini. Ndenge aye koyamba pape na biso awa na Congo. Toyebi te Congo na biso ebeba. Aye kopambola biso. Aye kopambola mabele na biso. Aye kopambola bana na biso, aye kopambola biso mobimba. Toza na sengo makasi. Makasi tozo yamba ye. Lelo totiki bandako na biso, totiki bisika na biso, banto batekaka ba mama batekaka. Lelo tolobi te lelo ekozala lelo. To yamba mokonzi na biso, pape na biso na esengo. Papa, toloba ndenge nini? Lelo ko ya kolobela ezate, toyende koyamba muntu. Toyende koyamba ye. Abelisa biso, tokene na bandako na esengo. Après il a connu le sikali. Moi le loba mutepo na bakonza mboka. Bakonza mboka ndenge nini. Biso tozali na mokonzi na biso Fati Beton. Alobela biso pani. Makambo nyonso ambilinga nyonso mo tala makambo ye wana mokolo makambo ye wana. Alobela ye makambo nyonso ebonga. Nalobeli ye azali mokonzi ya monde entier. Tokomona sanzemati. Alobela biso makambo ebonga ayamba na papa alobela papa makambo nyonso ebeba ebonga eloko à partir nene appui. Bonjour papa. Tomoni bino botongi ebele tozala na nibuni. Bon, premièrement, toza na aéroport international de Njili. Ezali mokolo moko ya esengo makasi parce que ça fait au plus ou moins quelques années le lot oyo net la génération na biso tomoni tata mokonzi wa ekolo d'abord ya Vatican oto bengi pape ya mibale en tant que chef spirituel ya église catholique oyo ezali e ya moko engumba moko ya ekelezi ya monene et surtout na mokili mobimba d'abord la génération na biso esengo makasi et parce que tango biso tobotami papo ayaka tango ya liboso tozalaka bana mikie tomonaka ete toyoka kaka masolo epai bapapa tango babotaka biso pape Jean-Paul II ayaka maintenant siko biso tango tokoli tobotami na génération na biso tomoni siko pape François yaye donc esali biso esengo makasi ya mibale na ndenge na lobi ke azali président na grâce ya nani ko bomoni déjà oui nde eloko na lingena loba na lingena beta vraiment c'était makasi grâce ya tata mokonzi wa ekolo oyo tozui président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo coup de chapeau Beton Fati Beton aigle d'abord aigle d'Afrique ndenga na bengaka ye na makasi na ye na mpifo na ye na courage na diplomatie ya salaki nde esali ke tomona bakonzi minene ba président mokili mobimba bako makoya na diplomatie na ye na yango siko message obiso en tant que congolais tozoyebisa pape oyo azwami comme président ya Vatican tala maye oyo ezosala na mboka na biso République démocratique du Congo toza agressé na Rwanda oyo ezali pays moko oyo eza muke d'abord na Afrique mais pays wana ezoko agresser biso ezo violer ba mama na biso pays wana na individu ya Kagame bazo boma bana mike bilenge ba orphelin lelo ba komi na est ya mboka tokoloba te na yango tokopesa ye message boye trop c'est trop cette fois-ci vraiment il faut aussi sana na Rwanda ye comme aza tata mokonzi ya Vatican ba président nyonso mokili bayokelaka ye batosaka ye apesa message na Rwanda
que guerre oyoyo ezoyumela toujours na agression à Rwanda esila ce qui est silité na départ na ye kolongola makolo na ye na République démocratique du Congo biso siko peuple congolais toko sa charger biso moko na Rwanda. Oui mwana mboka est-ce pas paye pour na ba prière to aye pour na makambo ya agression? Non, aye na deux volets papa, il faut tout le bango clair. Aye na deux volets. Premier volet ezali pour la prière ya peine à Congo parce que trop c'est trop. Bana mboka bakufi ebele. Agression leki makasi pour la mboko ya Rwanda. Yami balé message na biso ezali ki ye comme hasard représenté un monde mobimba en tant que pape. Donc il faut aloba liloba pour la makambu oyo esila na Rwanda entre République démocratique du Congo et le pays rwandais. Donc message na biso to kopesa ye tango akosangisa biso bilenge na stade de Martyrs et kozala yango na mwana mboka. Ça va, merci. Merci beaucoup. Nasikoyo nazali kopesa bato message toza awa na kati ya aéroport ya Njili pona koyamba Pape François Jean-Paul aye kati na Congo tozali na esengo makasi pona koyamba ye. Exemple yango oyo talaka biso bana catholique biso oyo biso toyo koyamba Pape maboko pwelele oyo nde maison mère oyo kaka vraiment que maison mère donc toyo koyamba Pape tala esengo biso ba patient pe to ye lokola koyamba ye. Tosepeli. Merci. Merci. Na bongo la tala bujo, wala tonga lobi.
sportif de l'Église universelle. Les détachements d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre voyage apostolique en République démocratique du Congo. Je vous invite à prendre place pour la présentation des délégations. Le commandant du détachement d'honneur, le colonel diplômé de stratégie de défense, Serge Monta. Amazon. Allô. Aku